nazo reconnaître été. Sérieux. Nazo reconnaître été. Zana pesa o. Bato sili biso biso ba. Pour ba photo ngomoni soki za kala o soki ya sika. Yo mozo iPad on merci mbaka. Sota otala pena mish pena pour son pena bien mo otala. O pena yete na yebi yete. Na kosi yote. Yo mona figure net ya nani o. Figure net tipo nani za obeta bale ya wana nani. Bonjour, bonsoir, bande konanga pa congolais congolaises partout aux Arlanda biso bande konanga to beli bino poto sur les solo ya oyo junior mwana Jibin Piana aebaki Koffi Olomide te lelo bande konanga mambo masubele tomoni pe Lidio Kwempa bande konanga ayebi musicien oyo balakisi ete amona bande konanga ezali maladie ya koloka mato nini Lidio Kwempa ayebi musicien oyote babeta place moko pendant des années bande kototeniraki mwana Jibin Piana rigueur mais bolanda makamanga ya nini kindogi to nini bande konanga j'espère bolanda makambo oyo pasi na motema komona ba musicien na biso oyo bayembela biso basabili ko malunga mais na raisonnement oyo baza ko se raisonner et bon raisonner et ça passe Lidio Kwempa abeta na vivre la musique babeta ba Redi Amisi ba Lucien de Mingongo batutu malgré Redi Amisi ndoko bimana sa mususu bande ko ngai mais ce n'est pas Lidio Kwempa na en pleine émission ya jeune frère Nabango azali chroniqueur journaliste analyse mais Américo ko mega ko kitisa moninga na ye o ayebi ezani na kati ya musique congolais. Pourquoi Congolais a copié sa moninga na valeur te? Ata boza un problème na bino personnel. Est-ce que na etando ike leo ko ma poser question ko dénigrer to ko kitisa moninga na oyebie? Pande ko isalinga passe ya komona Lidio Kwempa artiste musicien ya viva la musique. Ya nouvelle critique mais viva la musique ya Papa Wemba balakisho collègue na yo mutu ozana ya taboza na ba différence mo boye atabo yo kanaka te bande konanga na moma wana e pa ande konanga mige o ba ke na ebiye oui to bita place moko mais moto sa vie na ye na za place mo na te na contact na te mais azande konanga na ebi ba oui obisi Redi Amisi belo kanto no ande konanga mais ameki ko sala neti moto ayebiete ba te belé ba teniraki nde kona biso mwana Jibin Piana regarde que comment se fait-il akobo ya Koffi Olomide mais tala moto oyo abeta place moko na ye baimba place moko na ye soki papa mbaze na bomoye alinga regretter comportement oyo non toza bato bande onanga toza ba indifférence makambo belé mais tango moto oleki na etando eke na caméra ba o filmer yo na plateau yeba ko soigner image na yo ata Lidio Kwempa akobeta musique te mais akoluka meko akomeka ko féliciter te koloba te ko na yebi aza danger te na yebi aza musicien abeta na vivre la musique to na ensemble 1.3 yango no féliciter héritier watanabe abi na okotla mutu te pour mutu dans carrière na ye na ko jamais ko ya ko kotla bablo ils ont mené le locomote ozana album moto misi to elomote ata misi album olinga te o critiquer to kitsa moninga na yo bande kona nebite soki bino ba obola na biso partout. Est-ce que Lidio Kwempa a raisonné malamu aboya Redi Amisi ayebiete to ba Lucien de Mingongo we bango to nebite ba tumusa we bango Bastino Mubi nebite so mara ya akoyeba ye nebite so awilo akoyeba ye parce que ba saba orchestre nebite pourquoi pas parce que la kisi photo moko ba négocier les passes boyo kana mukwe ndi azoloba na simato zongo nazo reconnaître été. Sérieux. Nazo reconnaître été. Zana pesa o. Bato sili biso biso ba. Pour ba photo ngomoni soki za kala o soki ya sika. Yo mozo iPad on merci mbaka. Sota otala pena mish pena pour son pena bien mo otala. O pena yete na yebi yete. Na kosi yote. Yo mona figure net ya nani o. Figure net tipo nani za obeta bale ya wana nani. Nani? Lama. Yo lama te. Yo ebi Redi Amisi te. Nani? Redi Amisi. Azanani. Azanani. Bakito Ponga la longwa kini kala ça fait années ça fait 40 ans. Redi Amisi ebi te. Et ça fait 40 ans na bosana bato to akini. Na ko sorta. Peut-être au retour na ba petit wana bazakana bango.
Ouais, ça fait des années que nous façon de confondre photo te yo. Te meredi Yo confondre photo te yo photo ya mutu mususu. Bimi soki Bernard Lama soki. Dredi boto na momito bozaka ba chaîne. Ngai na ndeni okomi wana poani. Pour vous reconnaître etendeni bobetani na la musique. Nga betana na vivre la musique ata. Nga betana na vivre. Bobeto orchestre moko. Nga betana yeti. Mon général, toujours na meeting oyo pesaki on a kotia kimia na ville ya Kinshasa na oyo tali moto ekota na commune ya Gombe te ezaka musala oyo ozosala ba service na yo mokolo ya lelo bato oyo bazali awa bango batie mangongi bazali 28 oyo baza ba motocycliste nde bakangami mais bakangami lelo parce que mokolo ya lelo mitundo oyaki kobakisa yango lisusu olobi ete non seulement kokanga motocycliste mais esengeli kokanga mpe passager parce que soki bato bazoboya komata na moto mpo na Gombe bango bakozanga bato ya kokumba bakotika mpe mosala wana na komini ya Gombe nde yango wana bazali awa oyo bakangami lelo mpe baoyo bamataki na bamoto bango wana bazali kuna nsima nde bakangamaki na mitindo oyo opesaki mokolo ya lelo na ntongo mpe lisusu mon général nalingi na informe yo séance tenante que mokolo ya lelo tokokisi 920 moto oyo eza saisi faute ya esika nakanisi presse bazali na nsima kuna bazomona se plein na bamoto mpe peuple congo tosambela mpona congo tosambela mpona mboka na biso makambo eza ebele esenge tosamba bandeko otala ndenge bato base comporte oyo bakangi bato ya moto bakota na Gombe te bakoti na Gombe na montard na banani bandeko nanga bakangi bango oyo nzambe sunga kongo na biso tala peuple bofuka bosambela mpona mboka na oyekini liboso me biso awa tozalaka kote ya mabina kote ya kofinga kote to raisonner te bandeko nanga nini eyo se passe na kongo na biso na sengi na congolais nyonso ya raisonner par rapport ya émission oyo ya nini yekongo na biso ba congolais Dieu na loba pauvre Céline Dion qui son âme repose en paix banda kola na ba moi même Céline na kufa maman na tikala fortune Céline na tikeli famille na ye balala na ba morte et bazaka 12. Donc, dénoncer. Bonjour, bonsoir, la radio sur la télévision. Bonjour, la communauté congolaise. Bande ko tumile pona mannequin oyo alobi Céline Dion asia kufa. Bande ko nakatala makambo oyo bande ko so sala. Céline Dion aza bon moyi. Awa bande ko nga ya 2024 le 5 février 2024 oyo zaki na Grammy Award oyo Céline Dion a se présentaki après bane bela maladie mais Céline Dion aza bon moyi. Ndeko na biso mannequin bande ko nga oyo nyoso lobaka ezalaka ya solo te. Azape na ndambo ya lokuta pa ebi koluka information te abeti solo yoyo ndeti mwana moke ya kosa ba mikolo Céline Dion akufa te aza bomoi tumona kota makambo ebele ya koloba ndeti aza intellectuel ta amaile te bane kotala Céline Dion ya zawa ça na Grammy Award ya États-Unis 2024 le 5 oyo ba présentaki ye na batnyoso après plusieurs quand même bunga ki pa onobela mais lelo yoana abimaki alakisi bato mais bande ko biso ya internet baza ko bate ko ba information balakisa bato que Céline Dion asia kufaki non aza bon moyi tout ko sa population tout ba masolo de ngai to vérifier avant to l'exemple la biso pour tout soit crédible na kati ya bato landa biso Céline Dion aza bon moyi kufate. Bonjour, Nabalandi sur Radio Télévision, bonjour, bande ko TikTok. Bonjour, Nabatou, Bandabiso partout dans le monde entier. Nous avons trouvé une photo sur la Cambodge, la promotion de la communauté congolaise. Nous avons trouvé pour la communauté Nabiso pour la promotion. Promotion, et bien on a eu au TKK, marchandises, Oyo so azana pour ça promotion. Luka biso, tout sur la promotion, na TikTok Nabiso, puis na YouTube Nabiso. Et on a tous les Congolais, Congolaises, partout vous allez. Ozana pour ça ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola
tozo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka bamona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako bénir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour la promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na kati ya Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.